Bato mokili basunginga seko panza sangwa mabena ngai. Balingi vina ngai suka na mawaloboko na litamae. Bakatelinga mondelo na mona yesengo na ngate. Eyawe salandengo lakaki. Shalom na bino nyonso bozola nanga partout dans le monde. Na pesi bino mbote. Kimia na nzambe, la paix de notre Seigneur soit avec vous. Na lingi bino mingi nazo senga merci et pas ya babone nyonso oyo bazo ko s'abonner et puis na bato nyonso bazo partager ba vidéo na biso. En tout cas, grand merci à vous. Zamba pambola bino. Merci, merci, merci lisusu. Na vidéo nanga suko na salaki ya ba lien ya famille. Bali ya famille ezaki na bato misusu babenga nga bapesa ba encouragement bapesa ba remarque na bango et puis eza na ba tu misusu batunanga pe kala yango na lingaki lelo to partager na bino. En tout cas la vidéo tina suka ekosunga yo mingi Zambe apambola yo. Eza na bato ebele batunaki nga na pesi mbote frère nanga junior ya Yesu na pesi mbote batunanga serenage est-ce que komela masanga ezaka vraiment lisumu na mutu oyo ameli na yeka amuke eza peka lisumu na mutu exagéré na yete ezaka lisumu. En tout cas kobosa na kosabone te kobosa na kosabone te yo mutu okotisika et puis kobosa na cloche ya notification te pombala mususu ta nazonga lisusu. Ce qui n'a pas sous vidéo, ozala vraiment au courant tant on a encore sa vidéo ya sika pour nakaka kosunga. Merci. Abiata na meli muke ezaka mabe. Parce que za na batu misusu bakansaka ke mondimi, moto andimela mondimi nde tolobela kakaka. Soki atiki soko za mutu moko ondima, oza fidèle. Wana fotika komela masanga, fotika okende na feti, fotika koyoka banzembo ya mokili yango sikonde identité ya mutu. Yoka banzembo ya mokili oza mondimité. Donc wana yango bakanza ke soki ka osali bongo mbala moko ça va déjà, oza déjà apte, oza déjà mutu oyo azotambola malamu na ba principe ya nzambe parce que kimi masanga yango lelo tozaki vraiment na tozana thème wana ya ko partager na bino komela masanga eza mabe to malamu kolangwa ka mutu eza mabe to komela pe eza malamu. Donc toza wana po to partager na muke o nzamba pesi biso. Oui, so totali na Efes donc na ba Bible ezo pekisa biso te comment je peux dire ezo lobate ke komela masanga eza lisumu mais ezo kopesa biso ezo ko kopesa biso ezo ko alerter biso ke kolangwa masanga te mitondi sama na molimo mosanto. Donc autant vraiment malembe token malembe parce que na verso babi ke masanga epesaka na kati ya Bible elo babiso ke masanga kolangwa masanga emema mutu na liberté. Do oza suna limite te. Oza suna limite te. Donc batu misu bazaso bameli azasu na limite te likambo asala ata ko mosala pona nini na sa kwiti. Toyebi bato ebele bamela bapesa musala parce que bakoma kokweya na nzela eyosenga bamema ye ona ni po alangwe masanga ameli sans contrôle alangwe akoma pesa baninga misala yango bazoloba ke biso bana nzambe tozana ba limite na biso parce que na kati ya jardin de Dieu tant nzambe ataki Adam na Eve apesa ki pe limite. Ba limite ezalaki apesi bango jardin mais limite ezalaki tant abina bango ke ezana nzete moko bomeka kosimba te ba fruit nango bomeka kolia te do ezaki na limite yango mutu nyonso ya ndimeli oyo azali fidèle oyo azali mwana nzambe ayebi ke akozala na libertinage te fo azala na limite ya kosala makambo na ye akokende ka te bongo asala makambo ko sans limite do azotambola ndenga alingi. Masanga eza très dangereux. Eza très dangereux yango tokoki komitika te et dominer biso. Non. Masanga jamais ekoki ko dominer mutu.
yango ozomona na proverbe 21 17 eloba na biso ke moto oyo akozala kangama na banécessité, akozala kangama na mafuta et puis aza kangama na vin, jamais akokoma na mbongo. Parce que balobi ke Bible eloba ke moto akomlanda ka vine ka na masanga. Donc Bible elakisa na biloko akolia na masanga ba olakisa ngo na niveau moko. Po eka musanga mutu ozake o nga naza chrétien na melakate na chrétien na mela masanga te. Mais ozo zwa biloko ozo soka otondi mozo bakisa kaka. Basali yango niveau moko na oya meli masanga langwe na yo muto tonda ke omila ozo misoka ka biloko ozo misoka. Donc nyonso wana ekomi déjà lisumu. Yango babi bongo na proverbe 21 17 wana babi ke mutu akokangama na masanga jamais akotika akozala na mbongo. Tozomona ba fazer, tozomona awa biso na Deutschland tobengi ba pena. Bazaza na mabele, bazaza libando omona ke mutu azo senga aza leloko te. Ana leloko te momona ye na coin abombi mwa mulangi na ya masanga eza wana. Ozana leloko te ko eloba olia kutu ezate mais tellement amikotisi déjà masanga komi ko konzaye akomi ko bomba masanga na se wana donc azo préférer na ata so ba kabeli mbongo azo kende ko sala nini azo kende na ko somba yango masanga yango bazo lobake mutu o nyonso o ya ko kangama na ko lia na masanga ko langa masanga jamais akotikala kozala ba pauvre bato bazana maîtrise akolia te na bato bana maîtrise masanga te. Vina bango kolangwa, vina bango kolia. Bible ezolakisa bango neti niveau moko. Babi ba okoma ba pauvre. Et puis na Bible ezasu na ba verset mususu, o ezolakisa biso 20 lokola symbole moko ya esengo. Neti bato so bazana feti. Bato so bana feti, bazomela 20. Donc na kati ya Bible ezolakisa so 20 lokola symbole ya esengo. Donc nana lobi penza nyonso te mena mukona zozwa yo moko zozwa ya ma conclusion na yo. So toke su na Ecclésiaste 9 na 7. Bible eloma biso ke kende elia musuni na yo na esengo et puis lipa na yo na esengo mela pe 20 na yo na motema ya esengo po Nzambe asepeli na makambo oyo osali. Zena yango bino moko tozolanda na malembe ke ezane sika moko to babike ekomela masanga eza lisumu. Na Matthieu 26 27 29 na ko expliquer ka na 29 tango ye moko Jésus alobaki ke na komela lisu 20 na komela lisu 20 ti mukolo na komela ngo kaka na bino na royaume ya papa na ngai. Tango na Sainte Seine o Jésus salaki alobaki akomela su 20. Elo moko na kobakisa suke to posa na pete ke 20 ya tango wana na tango na biso eza ekokana te. Apôtre Paul abanda su ko reprocher bato na era Sainte Seine bazolangwa na 20. Bazolangwa 20 ya Sainte Seine balangwela ngolo balangwela ngo. Yango na Matthieu 27 on a autopesa binoti na 29. So bolandi ngo bino mo botangi bomona ke même ye mo Jésus amelaki 20. Amsu bokansanga na zo beta ya sene je msu pe pa mela masanga do. Naza vraiment muto masanga te tozo partager ka makambo bandeko batinda ebiso l'espérance amuke connaissance amuke o Nzamba pesi biso to partageant poto yeba kosungana biso na biso. Tobosani pete na kati ya 1 Timothée pe apôtre Paul a recommandé sous sabi ke saka pe bien te omela ka mai bakisa liso moins 20 pour na santé. Nebike na mo batebele ba kumisa Nzamba be siko to koma na biso komela to koma komela. Mena ngana bakisa boyeke mwana na Nzambe muto aza chrétien faut eba ko vivre na ba limite. Na ebike batu musuba kolo bakaya na croix Nzambe spécial Jésus tant akufeli biso apesi biso liberté. Mais nyonso eza permis mais nyonso eza utile utilité.
mwana nzambe nango tobosana te ke nyonso eza te na kati ya Bible nzambe atela pe bana na ye chrétien fozaka na limite na yo donc tout est permis mais nyonso te eza utile toyekama te na baverset mosusu mpo toprofite nango kosala mabe to kosala makambo mosusu oyo esengeli te eza na bato misusu bazala komona soka meki ka mwa alcool yango komeme siko na buzoba omona mokeka komobulese siko nde na meli boye nake sikoyo na bana na meka pe na drogue nde na meki masanga bo na meka pe na drogue et puis na ebite na tanga kaleske degré ya alcool oye koma na ba masanga ya journal lelo to mituna na biso mokesa ki peka degré ya alcool oye zalai na masanga na kala parce que sikoyo ekoza bato ba exagérer lisusu so totali pe etaka difficile moto amela masanga à se contrôler ayeba ko se contrôler kena mela muke ezana bato miso mona soka sombi bière moko asombi bière moko linga moko te bato bamela bière bino mo totala na botala ngo bamela moko te bamela mibale misatu 4 5 6 ameli mona lobi bazobeta pe amwa ete lobi naza ki akolangwa lobi naza ki akolangwa donc kaze pe to beti kaze 4 omona ngone ete bien ete lo moko ça lo bien parce que beta ki kaze 4 to uti kotanga ba verset belé ya Bible ko lobi donc tem nanga za ki ka ko expliquer que eza lisumu te mais Bible ne telemeli olangwa masanga mais pona nga moko na loba boye omoni masanga ndenge za wana soko langongo bujaka mwa muke mutu sikuta mo ebujo mutu esko okoka bien kokota prière okokozala na relation ya bien na nzambe na ututanga na verset oyo lobaki ke botondisama bolangwa masanga te mais botondisama na Saint Esprit bon to sala ka olali ya kolangwa donc ozoyeba kutu te. Est-ce que visite à Saint-Esprit ko poussa na pembe no po yeba kute mandoto olota kuto oyeba na oyeba ngode yana batu bisu basala n'importe quoi et puis yo muto za na connaissance omona oke kote mo bozo mela masanga tango zo mela masanga muto aza na faiblesse amoni abi frère ana kuna sambela ka omela masanga aseke ngape na osana koma na nga omela emsu yo za na connaissance wana oza na capacité wana oyeba ko contrôler ebongo ye akobuye ba pe ko contrôler ke ndenge za boye na omela te funa mela muke otona mela na ngate est-ce que oyeba ko contrôler ngo no ya muke o ngana za ina mo poto partager na bino yangwana yango zo mona Bible ngo pe ezolo bana biso ni to sala na bokeba na liberté na biso na kati kande na walo baboyeke mutu azali chrétien faut za na limite ezana makamsuso batu misu bakosala yo kosala ngote etant que mutu ozana connaissance biblique wana connaissance ya makambo ya nzambe po liberté na ko linga te sala libaku pona mutu moko boye po tango batu bazomona oke yo nde sikozo mela masanga wana tolobika na libanda te ekoza pe na kati ya ndako na yo tango bazomona oke ozomela masanga ozoteya mutu oyo aza pembe na yo emsu ye aza ne faible ozote ya nini tango azomona ke mama to papa na nga kutu ye wana mela kutu boye bongo nga moko et puis na bana na biso na poto un jour bakozongisela yo ya bakozongisela mais yo mo po mela kiti oyo mo po mela ki yesu ko mo exagérer ngo ya on a baki nyonso ekoza permis mais nyonso za utilité mutu na mutu azwa ya muke onazaki nango yangwana pona ko partager na bino ya muke onazaki nango yangwana na pesi mbote pa batu nyonso ba abonné nyonso bato nyonso bazo soutenir vraiment nzambe apambola biso na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Je salue Nissa de la grâce Mayaya chérie, Sandra la grande, Moïse de Jésus, je salue Landy la belle et Emani Zinga, je salue vraiment LKP News, je salue Gina G. Caveviette, Nissia de la grâce, Yabosani Yote, Yablandine, Yamvoila, na pesi bino mbote, Nzambe, Apambola, bino. Merci.